Tony Samine Sengo lisuko kuta na bino lisusu mokolo lelo pona koswa na bino ndenge to yebani ka rendez-vous ya kana qui ne manque jamais ya mardi 17h puis 7h30 bongo pona mokolo lelo to zali bongo na mopaya mususu ya sika oto to betane masolo ya sur terrain to kaka to zana bino nyonso na terrain ozana besoin mayayo et bana sur tout le plan. En tout cas, n'hésitez pas de nous appeler à travers les numéros qui sont au bas de vos postes téléviseurs. Lelo nazanga mokote naza na Lili Maleka Oboyebi masolo to banda naye aujourd'hui tozo betape les solo sous ensemble naye wapi nazo le kana kopesa mbote mbala moko avant tous les kana invité mbote ndeko Lili Maleka mbote na omi fikana esengo kokuta na super mkola lelo na numéro ya sika. Voilà, merci tous les canaux. Ça peut mbote na invité na biso moko lelo mbote ndeko. Mbote mama Fifi, mbote na yo mama Lili Maleka. On a visite na bino na ntsika na biso. Directement to bi que c'est un docteur na loba ki mbote ndeko donc c'est un docteur na répondre à ça docteur. Bon avant tous les canaux solo to me kanan ko tuna ye azana ni kombo na nani il est qui docteur c'est bon bien mais boye ba épée à travers présentation na docteur mbote li souci ami ba épée kombo na yo nani. Kombo nangai docteur Bisaka Uchangumuka André. Pour les intimes babia Koski. Alors nazali médecin ya l'état. Na kati ya médecin chef de staff de l'hôpital général de référence à Vijana en face ya RTNC. Nazali pe médecin directeur na IFASIK ici ka bana biso classe batanga na université wana. Puis nazali président il y a fondation Dr Koski qui porte mon nom. Vous avez une avenue Volcan numéro 21 na commune ya Bandalungwa na sima wenza bambole. Donc ils allaient médecin, il y a médecine, il y a des docteurs na médecine. Ya solo bandi bolandi bien na boke bindenge Dr Koski toto babisa quand même ba mesani ko benga Dr Koski dans la fondation na ye. Ce que to beta lisolo to lukato yeba aza docteur bien sûr. Kozala docteur sima ya kozala docteur est-ce que azan likanisi mususu te ya kosala na mboko yo azali kaka na likanisi ya kosunga baimboka na nzela ya kosalisa bakayama maladi to pe aza susu na likanisi mususu sima na yango toluka toyeba nanu docteur Koski yebisa biso nanu. Oui mama Lili Maleka nazali docteur pe nalobaki ke président ya fondation Dr Koski. Fondation Nangai esokipaka na devise otozaka na yango humanisme, accès aux soins médicaux, progrès social. Kati na yango tozana action humanitaire tosala ka ibele pe accompagnement problème de santé. Tosala ba campagne ya ba circoncision ya bana biso ofele de 0 à 5 ans régulièrement. Côté nous sozali soko ye déjà na mwana okozali foot na likambo yango. Tosala ba campagne mususu ya ba intervention minene ofele ne bongo komona na bilili ekoloba esi ekoloba makambo ebele. Puis longola ba campagne wana tosala pe ba formation ebele na kati ya fondation Dr Koski pour na progrès social kolakisa bato lolenge kani bilenge bakoki koyekola biloko ya mike po esunga bango po lobi na bango ezala malamu. Et puis toza pe na ba projet na biso agro pastoral oyo eza na kati ya plateau bateke oto bunda mwa muke pona yango. Donc kozala munganga ngolo bate kuza docteur usika pona ko soigner tozo accompagner bandeko na biso to saki fondation. Donc fondation na biso ezali moko ba fondation oye yebani pez to sami beko ya l'état toza mikanda nyonso oyo l'état esengi certificat d'enregistrement, document juridique, ba document nyonso ya commune, ba document nyonso ya notaire nyonso wasali ba arrêté tout toza na yango. Donc tozo pesa adresse wana pona ko zela bandeko ke côté nyonso zali ozana problème ya santé ya kambango Dr Koski accompagne ka bandeko na biso na ba intervention chirurgicale lolenge nyonso pona nini po Dr Koski asala paye moko te tozali na ba spécialiste ba uta ka bisika na bisika po bosenga na biso tozala ngo besoin tosala ba campagne bomonaki mikolo leki tosala campagne ya misu na partenaire na biso babengi association américaine des ophtalmologues. C'est un blanc qui était passé toyambaki bandeko basali ba intervention glaucome basali bato balinete pesa bango balinete bapesa bango bakisi ba consultation tozaka pe na ba campagne mususu tosalaka ya koluka koyeba bato basala dépistage ba maladie ya sukali pe hypertension. Donc c'est moko ya action ou fondation
Dr Koski et Salaka pendant 19 ans. Na radio pendant na bokebi président Koski à fondation. Un docteur na lingina qui est na anglais santé, pourquoi ne pas seulement rester na anglais santé pour tout le monde nous en apport ma casse sur le plan santé au linko ya na politique pour déjà comment on a créé fondation action zo service on a déjà on ça na carte ya santé et ça déjà un apport mot positif et ça peut bénéfique na population mais on a moni au anglais na comme c'est comme si au lingo entamé politique na fondation pour na nini karaté au sungamboka na matali santé mama fi mama na biso journaliste omoni lelo yo na koti makamba politique pour nani naza d'abord pour votre information premier vice-président interfédéral ya FUNA na parti to bengi convention pour la république et la démocratie oyo président na yango ezali président autorité politique na biso Mboso Kodepoanga Christophe président assemblée nationale o azali initiateur ya parti o lelo biso banso to yebiye. Alors, na kati ya parti wana na postulaki comme candidat député national na FUNA. Pour na nini na mutuna na yo? Parce que tango za na kati ya kokota na masolo wana ekopesa biso ba sortie ebele. Tozo ba contact na mboka ba paya. Tozo ba contact na ba bureau musu to kota te. Na za bona za médecin. Ndeko mifi na ebisi oke. Okoyiko senga audience na ministre Boye. Okobeta ata sanza mobimba ya mbakayote. Ayambaka yote ezra ba ministère ebele to yebi to kokotanga te pour des raisons ya dignité obeti ba turbo ozana projet malamo ba projet ezana biso meke beaucoup de projets que nous avons mais on a compris que pour nous accompagner bato to kota na politique parce que tant on a député national ozana d'abord accès ya komona ministre facilement puis osolo na ye parce que le kota mito bato so muto asenga audience do kaza yo senga ka mbongo mbala moko. Aussi tout na base est très important. Biso to vivre na bato, biso to na pembeni ya bato, to zo mona ba réalité o bato zo vivre. Bango de lenge kan bato zo souffrir. Le lenge kan ba mikakatan. Alors nous avons trouvé que na mona que non na côté na politique et puis na ponaki parti ya autorité politique na bengi Mboso Kodepoanga Christophe, o bazali na vision moko na chef de l'état na biso. Félix Tshisekedi fachi béton. Yango place esalinga nde sikoyo nandimi po olobi bongo kasi est-ce que soki le komi député ba charge na mamono sawe ko sana hôpital na vijana tout comme awa na bandalunga abiska fondation ezwami oza sous dispoté au moins que mali boza quelque part négligé pour déjà au komi trop occupé dans la politique en tout cas au ko exercer sous musana yo ya ki docteur bienté maman me fina oloba eza bongo te kutu soki na komi sous député mosala kotambola malamu pona nini organisation na naza député tezali na kati ya fondation toza na président toza na vice président toza pe na ba docteur ko ben docteur en médecine o ba silisi ba infirmière formée ko ba prêter serment o yo l'état pesi bango mukanda ba sala to sala musala wana et puis to tika te parce que objectif de son projet de société na biso ezali ko tombola fondation pour toza capable ko supporter bande ko na biso bazana mikakatana. Dès surtout dans l'image makambo eza ebele. Alors tant que tomboli bongo fondation aux députés to dire ko tobo ko yamba bato te parce na kati ya projet de société na kati makanso eza na makanza doté conseiller to bandi eza ko sunga bato mais so bato wana soki au comité député au kimi bango pourquoi aller alors faire la politique il faut toujours na bango et ko permettre tout ça ba campagne ebele pour ko sunga base na biso voilà ko lo ba bongo pito bando yamba bango d'autres messages na bango. Bande Kubalandi nazo rappeler mino ke tozali na kati ya fondation Dr Koski ozomi bongo na avenue Volcan numéro 21 na commune ya Bandalungwa bana Bandalungwa boyebi Dr Koski na ba oboyebi te be ba ki adresse ngona awa devise na lobi mingi za humanisme ezali te ke mutaza maladi ayena nu banda nanu boyezongisa nanu boyesala nanu te Dr Koski lobi bayambaka nanu bakipaka nanu nzoto ya mutu liboso nsima nango mbongo yaka donc andimi mpe azala lisusu molobeli na bino lisusu na niveau ya assemblée
national ayeba kodéfendre bino mpe lisusu na niveau wana mpo ka ya bamaladi to ka ya basoins médicaux eza vraiment problème makasi na mboka na biso bongo nalinga tuna mo pa docteur Koski okoki mpenza koloba na bana funa nini mpo yo postule na funa no bana funa oyo bayebi yo na oyo bayebi yo te okokoloba nini. Mama Lili Maleka na lobi boye ya liboso to soutenir chef de l'État na biso azwa deuxième mandat Fachi Béton où je respecte beaucoup et puis to soutenir Mboso Kodepoanga po azotia chobo po lelo makamino so ezala malamu et puis po na docteur Koski bo pesa ye confiance ya liboso yango wana toza na projet moko ya Italie mabota na biso de Mama Lili alobi yango ya humanisme, accès aux soins de santé, progrès social. Ce qui me bloque, c'est na kata libota et c'est ngwezalaka. Musala nyonso même beso bas do sala rapporter aux la député, aux la ministre, aux la nan, aux la DG. Ce qui nous autres za malamu te, okotamula malamu te, okosala pe musala yango te. Alors moko ba projet de société Dr Koski, ndé soutien makata yango donc pona bana funa boyebi asunga ba tutana 19 ans que Dr Bisaka Koski azana bino. Azragi député te azwaki lomeya mutu te moko takoleka kocontredire discours nanga lelo keno naleka pa docteur Koski natikelaka ye 1000 francs naleka pa docteur Koski te yango nalobi tour oyo bopesanga confiance okomona kena kolobela bino na likambo etali santé na bino lelo accessibilité po kene place mosu eta pasi et puis docteur Koski amonaka pasi ntango bazomona ke po moto abika wana fa kene poto fo moto abika wana fa kene Chine fo kene est-ce que ba docteur bazala tena mboko ba docteur bazala ebele bazala pe mayele mais mutu na vision na yazo salela donc bana funa nyonso de cette commune ezingi na funa oyo soki mibeko epeto sala propagande le to pesa propagande te to lobi bien ko pesa bino adresse ya fondation parce que ba activité ya des jeux sala makabutu pe moi et puis to profiter pour to lobe na bino ya funa koma wana voilà lelo osali fondation siko fondation osali yango kaka mikolo pour na posa ko kota politique to et si okelaka ngo kala na 19 ans nde yango kelaka fondation déjà zala na kati mama mi fi to bandaki na nota na sisi kelasi na zaki na centre hospitalier na comment le lenge bande kuna biso bazali koya na mikakatano ya santé pendant 10 ans ezako salanga passe mingi. Alors quand l'État koyi kopesa mbongo na mutu nyonso te aspesaka mosolo to lisungi to mukanda na nzela ya fondation to asbe nde na monaki passe wa ino na fongo la fondation donc fondation na biso depuis to bandi 2015 til le fondation 8 ans ils ont existé sans de ça qui 11 ans surtout calculé Dr Koski a existé na ville ya Kinshasa pe na funa pendant 19 ans. Alors lisungi na ngai bandi lelo te bato batala bilili bamona nga butu mona lobaka na gangaka et puis na la teke no mama kingande mutu de bonne foi et kuta na base bena nzela na biso to sala ni to sa donc kaka na zwaki makanso na te po basale ba prostituer no non na zaki na makanso ko sunga bato kaka base wana bazo sunga bango moko bana quartier bana funa bana ngisaka te bolamu yo zo sale combien belé Dr Koski kende ko lobela biso alors mutu ndeko na bino Bisaka André Koski bosengaki que kendo lobela biso yango wana nda bibo ça va base memi ngato kene kasika watokota makambo yango omi ke ba politicien nyoso bakoma kaka pona bolamu na salaki yango base de tindinga pona baona dako sala yango base de tindinga ba base tinjo c'est bon bien okende nzamba sungo kwa molobeli na bango to boite sikoyo fondation ngo ezakaka na funa dans l'idéal ezakaka oskelaki on kaka na funa po makasto za epeka ka opostile loka batu pe po makanisi note loka batu batindio okende lokola molobeli na bango za la candidat yango osuksi pe ka fondation na funa dans libanda ya funa fondation Koski ezate na mikanda ya fondation de République Mobimba pe na ba projet de société tozana yango to batu to sunga na fondation bazo ta ville ya Kinshasa nyonso ba Congo donc République Mobimba ezana mboka nini même Brazzaville o ba miba action na biso bayaka et puis avantage ezali nini fondation Dr Koski et salaki émission munene na radio Mangembo na Paris na ville ya Melun o ngai mo na lekaki na bilili na lobelaki likamba fondation Dr Koski puis moko ba mindelo bazaki na biso la vite docteur likambo ne koko sila ka wana kuna te biso pe posa na biso ezali awa parce que
na baction social na biso progrès social kozwa bilenge mosusu komema bango bazwa formation oyo ebongi mpo bazonga lisusu bakontinue kosala na kati ya mboka na biso mpona kosunga bango. Donc na mokuse bandeko nyonso ya république nde balobi te dote bisaka kende makambo oyo kota kuna olela biso mpo tozwa accessibilité moko na makambo etali santé na biso mpo bamosusu neti bozomona wana bana Kinshasa bana funa en particulier okomona yeka mokolo kotia bino loso. Je vais vous dire une chose, lelo makambo ya loso ekoma révolu, makambo ya polo ekoma révolu, makambo kopesa bato masanga ekoma révolu. Sala likambo ekosimba motema ya moto azala nzoto kolongono mpo lobi totambusa bango. Wana parce que yoza na niveau santé olobi bongo sala makambo oyo kosaki mutaza nzoto kolongono. C'est parce que yoza na domaine ya santé ngo lobi bongo bato na mutu mutaza na domaine na ye akoyo ko pesa apport na ye na population. Là il faut comprendre docteur. Ezali bongo mama mifi mais yo moko congolaise il faut yeba epai wapi kono kombo nini okotia na kati ya lidusu wana na karto wana kombo wana intérêt no yoza na nini toto kobeta maboko pona chef de l'état azobunda butu moye kotala akende boye sécurité azonga boye nzela bafonctionnaire tout ça et ça lisungi na ye. Donc moto aza na port na ye mais ma se tournaka na santé mpona kopostile mpona kosala likambo soki oza nzoto kolongono te badossier kopola kuna kosigne te batonisi kuna ministre ayaka te o secrétaire ayaka te boye na boye mais soki nzoto malamu akosala mosala na ye. Donc biso axe na biso ya santé eza moko même na mibeko na biso na constitution alobi article premier lobini la vie humaine est sacrée. Donc yango nde tolobaki non bana Kinshasa bana république balobi dote bisaka André kende papa poso komi una uzula solution makambo beto ko kate pona uzula traitement. Ok, docteur Koski tongi toyeba po muto kota sadere na fondation Koski esengeli nini? Mama Lili Maleka merci yango nde toloba ok a déjà zaka ofele mais mutasomba carte na 2000 francs. Ba registré yo na 2000 francs on ba registré yo butu pe mo nzoto esali mbilinga tango ye batali na liste ya biso wala za membre na biso za ofele ka to soma pa ya ba imprimer fo ba beta na fo ba ma koma yango soma papier nde osala ke muta soma ka ne de mais a deux heures ça maka mon colonel ça part samedi dimanche nangina yeba 2000 francs na eza chaque mois ote sobika mbala moko bongo soin pona mwana membre soin na ye na kati ya centre hospitalier docteur Koski ezalaka boni. Oui, bah soin d'abord wana za carte na yo ozo carte na yo poto yeba yo soki kosala bana boza kombe boza na carte na ye sika na carte ba soin to pesaka ezaka toujours na prix moko très dérisoire esala ke soki par exemple bokosomba uneti kisa malaria non to pesa ko fele kisa malaria to pesa ka ofele na fondation docteur Koski ba examen no to ko sala ndi bomona ba machine wana. Donc to possibilité ya membre na biso akofuta soit $1 $2 pour ne pas la capable to lobi que accès aux soins de santé pose problème. Alors mutu wana nkokato na mona biso so senga mongo bela ko kate akufa sepela o sepelate yango monike ba pesa ka 30% na makoki ko zala na besoin na ye voilà neto sailaka. Donc 2000 francs les ali par mois hein? Non les ali 400 libela bon soki sikoyo mutu azana na kati ndako na ye azana bana ebele azana bana na ye azali na bana na ye bango nyonso il faut ba ya sadere ou soit tu soka mama sadere na ye esili pona ba famille mobimba ebongi mutu azana na identité na ye azana fiche na ye azana carte na ye et puis tozo préparer activité moko ya makasi na date il y a le 2 février. Oh, tu as déjà informé des Quinoises et Quinois et tous les Congolais en général que l'activité passer par là pour lancer une campagne d'activité et il y a et belé pour partenaire de Bakoya. Au moins, avantage aux membres de la fondation. Tout ça, la campagne est à Minou. Les partenaires de Bakoya. Tout ça, tout ça, plan d'activité opérationnel, exercice 2024. Tout ça, le 2 février, tout bandi la campagne wana. Tout ça, la moni,
tokosala bacampagne ya misu, campagne ya minu, bacampagne ya diabete, bacampagne hypertension, tokotala me bacampagne ya makambo etali bamaladi ya mikuwa, tout ça kosunga bato na biso wana. Donc l'avantage nous soit ezali d'abord na membre ya fondation. Voilà, na la radio la bokebi 2000 francs. Donc c'est-à-dire si on t'a sombi ka carte ici non par mois bon ezate. Bando pesa mbongo te par mois. To lo ba vérité parce que et comme mutu aya ça de rien na fondation Koski et comme yo chaque fin de mois to pesa pendant que ba Orlando na bilili obi ko na ma partout. De bazo ndo bona kana kini ba bi ke pas docteur Koski so sombi ka carte à 2000 fin mission. Obeli barozoa prise en charge na bi ke ki o so ba kis na yo mais malade de choses au fele. Kana 2000 $ par mois mbongo ndo za na ngote. Oui, maman, mes filles, tu sais pas les moutons wana pas tu zolo bali boso ya bilili ya canal kin. Oui, kenda sang mukili mobimbo. Oui, la bilili ya makasi. Oh, kuna tokotanga ba tozala ba journaliste ya makasi, maman mes filles, maman Lili Maleka, to la nabutu moy. Tu as vu que pour fondation fonctionner et senga makoki. Et senga makoki, oh ba faut bazana yango. Parce que fondation futaka na lobi yango tout haut. Fondation Dr Koski et futaka impôt chaque mois. Chaque mois, na fin du mois, nyonso fondation Dr Koski bimisaka mbongo bake futa na DGI. Tozana mikanda nyonso wana. Tozana mikanda nyonso wana. Alors, ezaka na ba contribution musu to sala par trimestre. To sala assemblée générale. To bengi bandeko bo to na activité mo to sala. Ba membre la majorité assemblée générale ba ko pesa biso makanisi to prélever montant moko par rapport na budget ya fondation. La fondation a un budget personnel. Peut-être que vous avez Dr Koski, budget ngombo ngusina na PCOT. Dr Koski to lobaka za l'état, aza fonctionnaire à l'état. Muke l'état pesa nga na sala makasi na za na budget ya fondation. Na bakati wana pe to sala ke no to utiliser yango bon escient pour la disponibilité ya biloko musto ko zanga, ba déplacement, ba transport, ba carburant parce que bande muso akoya acte wana c'est to no zo ina ndako. Fo fondation c'est quoi bimisa bongo moto. Bon, on a que nous avons donc c'est là que si ma 3 mois, to ben ça ba membre nyonso baye, to soye na bango, on soit foutu ba foutu ba contribution na bango 5000 francs, on soit payé ba $2. Tant ça c'est la loi de plus grand nombre. Puis ba toza ebele, enveloppe wana zo contribuer place yo kokiti ya couvrir pour na muninga na mususu. Voilà, yango do senga ka bana funa bana ngisa Dr Bisaka André Koski o boyebi longtemps azali candidat na bino. Bo pese motema vous avez confiance, santé la bino kitoko. Voilà, tout le monde qui pense qu'on a sous qu'avant tout petit capé babili bota la action déjà au fondation Koski et Sali et bota la bino babili like ça au Sali to qui était retourna motuna moko. Docteur, fondation à part une entre fondation na parti CRD pour le cause au besoin président fédéral non? Premier vice-président interfédéral. Oh, premier vice-président interfédéral. Donc c'est un cadre, c'est un cadre dans la partie à CRD. Alors, ndenge ni no ba ko sangisa na fondation na parti politique na yo CRD. Surtout le cause à cadre. Au moni, isengo na makase ezali, d'ailleurs moni que chaque fois gouvernement bongisaka ba manifestation pour na bolama mboka, fondation Dr Koski ezalaka wana. Ndenge to lobake accès aux soins de santé, humanisme. Tozo akabande ko nyonso wana. Na parti bato bazali, bato na belaka. Attends baza malade, ba ko orienter bango pa na biso. Peut-être à ce moment que non, fondation Dr Koski ezaka en charge ka bato CR de convention pour la répéter. Tozo ka mutu nyonso bengami congolais et congolais. Dr Koski azwaka ye. Tokuta yo na manifestation, osaki manifestation politique, okoyaki tokozwa to yo na fondation. Et puis, neno koko pesa moi parenthèse moko. Président Bosso répond à Christophe avec le président Mavungu et puis président Nicolas Mbosso, bazali organiser na carte CRD bazana cellule médicale. Cellule médicale s'occupe de la santé ya bato ya parti. Yango sala ke bazo traitement na fondation. Ba utinda bango kini na fondation na biso oyo to sambla et puis pour le moment sabino ke fondation ezali moko esinaki charte ya union sacrée. Aza moko ya ba fondation ya société ezali na kati ya charte union sacrée pour nous accompagner bande ko na biso. Donc Dr Bisaka Koski azana mama na ba projet pe na ba proposition de loi atambla ngona po ikutu muso ngaba ndiko pola na kametali santé
on peut savoir confiance pour ce là. Bon, le moment n'est pas encore venu pour que le docteur nous dise banafuna bo pese confiance. Il y aura un temps pour alubango. Ah, ndé na lingi to ça va masolo, il y a sur terrain les lopo boyo qui penza binomro lisolo à fondation pour rappel la fondation Ezwami l'avenue Volcan numéro 21, tous un bon la commune. Il y a Bandalunga quartier Lingwala bana funa binomro boyoki. En tout cas sur le plan santé boza décidé. Notre autre émission boyete, toute émission na quelques images, il y a docteur Koski Tope, il y a fondation Fondation Koski. Moi, Liloba Soukapo, Tozoti Kaba image, Bolanda, mais avant on a image, docteur Koski, moi, Liloba Soukapo, na numéro ya Lelo na Bazolanda, pour Tozonga Lissus. Merci beaucoup, maman, mes filles. Liloba Nanga Souka. Merci beaucoup, maman, mes filles. Liloba Nanga Souka na levé boy. Docteur Koski a la propagande. Docteur Koski a la pesa bato adresse, il y a fondation, activité fondation Salaka. Et puis l'activité fondation projet fondation Zana Yango pour déjà kofungwama tozo la congolaise et congolais nyonso na mboka mobimba pe ngisasa pe na funa ko azana problème de santé na aya pa na biso to sali pe publicité ya sibaka muto sala kate mais to pesa adresse parce que mutu nyonso na ndako azo tungisama na ndako na yezanga kate asoka bi place okende te yango mvoya na biso malama koyoka na bato ezana bilili yango to lobi. Ce qui me quoi l'été le week-end c'est la propagande na makambo tali fondation tali docteur Bisaka Koski to koloba yango to zana na ndingisa wana propagande te to koloba makambo ya fondation ne to flasher bino koyeba keno na zakape moko na kati ya bato na projet au compte na kati ya politique mo kolezali koya s'occuper ko servir bana mboka. C'est bon, nous sommes arrivés au terme, mais soit Nasuka, il y a numéro, il y a le loa, puis Tosola qui va y a Baibulanga Kana qui est Tosola qui est na Lili Maleka, et le monde a docteur Koski, ou bien celui qui est docteur André Bisaka, parce qu'on a bien intimité. Pour ceux qui ont André Bisaka, je suis mais ceux qui Koski, va comprendre ma comme. Voilà, tous qui n'a pas boy qui l'isolé à fondation mingi à Kolbeate. En tout cas, le numéro est zawana. Bah, on a besoin docteur Koski Bobengi. Bon rejoyer sans problème. Abi peut avoir nous s'adhérer. Si tu as le capital santé congolais, tu es bibisonnier sur réalité à santé à congolais n'engeza. Le colom kamala mais le moment reste invité. Donc et c'est nga nous te fait mon munganga. Alors munganga yeyo oya bino fondation Koski bana funa boya. Bo solana docteur Koski na cadre Matali santé pe na fondation na elle. Merci Lili Maleka. Merci mingi bandeko boti kolanda biso na bokebi penza na o Italie fondation docteur Koski docteur André Bisaka. Donc ceux qui vous avez un problème à santé adresse ces amoko volcan 21 ndenge kana lobaki ke pa na eza humanisme talaka na mbongo te ya talaka na bomoyi ya moto ya monde eza priorité so komi okuza santé malonga na banti to kokutana na émission ya sika o ezali koya otikama. Voilà, merci Nassardou Dimbu, Koba toujours au sala et le monde a parti tout le monde international pour aniter ba onos ba accompagner biso à travers cette émission sur terrain pe kanaki télévision mobimba kimia ya Kolonzambe et Kobakoza o mabota mabino. Bana ya Congo bana ya Kinshasa tango na lobaka na bino bato oyo baza ya minene na funa ba mona na kape yango yobota. Awa tozali bongo na avenue Ngidinga et sika nini ba invitaki bongo Docteur Koski Bisaka fondation pena équipe na mobimba botala ndenge elekaki ndenge ba mama ba sepelaki pendenge ememamaki et sila ki bongote boyoka mama ndenga lobaki liloba papa qu'est-ce que les alaka oyo ya bango moka lisinina toza pe na place moko mo qu'est-ce que les alaka pour na secours alors to sepeli mingi. Après koloba ya mama liloba boyoka yemoko le docteur Koski Mojalishi bana ya funa oyo amemaka makambo likolo boyoka yemoko. Toza ebele bandeko pe oso maloba na moni bakaye kaye liboso ezali pour la maman Luka na progrès social moi que makambo on est na yebaki azo bendela bino azo fongola oluka yebi tamwana moko malamu soki mukoma boza na séance ba pelisi mu pepe ba mama tango bazo kumisa nzambe bazo ka mu pepe boki mukama ile solo kumana il fait ne le temps de maman santé docteur fan ne pas faire docteur on t'a kuna nima docteur to sonika bu devise humanisme accès aux soins médicaux progrès social. Humanisme, on yango
donc moto aza na mawa oyo ayambaka bato na lopitalo epe azoluka moto apusana na makambo ya vi na ye yango tosengi mama bebe bakaye wana kotuda moto komionisika sonika kosala biso mosala mo bitoko pesi biso kaye wana tokende ngo na reception hôpital